Bandeko na nga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai Mama Deline na Yesu kosala video opona ko partager na bandeko nyonso obolanda nga makambo Nzambe alobaki na ngai. Makambo Nzambe alobaki na nga pona basuki ndenge tokangaka basuki na mitu na biso batu mingi obolanda nga boyebike biso ba oyo totaka su ba meshi te ba plante te mais tokangaka na biso basuki ya maboko yango wana na partager makambo oyo Nzambe alobaki na ngai pona basuki oyo tokangisaka ya maboko ya babalabala do basuki ya maboko bongo nazo partager yango na video oyo tobondela po ete na partager makambo oyo Nzambe atalisaki ngai oyo alobaki na ngai plutôt pona makambo basuki oyo tokangisaka tobondela. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na sekolo Yesu Masiya topamboli oyo tokumiso tonetoli oyo papa zwa na olokumu mpona nyonso oyo ozosala kati na bomoi na biso kolokuma masanjolama papa yo ndo ozobatela biso batelingo bateli ndeko moko na moko oyo akolanda video oyo topesi yo merci kolo na bikamwa merci mpona misala oyo ya kokamwa oyo ozosala kati na bomoi na biso butu pe moi tongo pe pokwa topesi yo merci Saint-Esprit merci Molimo Santu na nyonso ozotalisa biso ozo révéler biso ba chose cachée topamboli yo Molimo Santu kuma masanjola mana o papa na beli présence na okati na ngai nde nazosala video o papa kotika ngai te ezala na nga papa ezala ngai te na loba me yo nde oloba pe sunga ndeko moko na moko bana na yo o bakolanda video o ba comprendre nini oyo olobeli bango na katikati na video oyo kuma masanjola mana oza Nzambe mosungi ya kokamwa na telemeli oyo nyonso ekoki kodistraire nga na telemeli na bebisi misala nyonso monguna satana oyo akoluka kosala pona kodétruire video oyo pona kodétruire nga na nzela na video oyo ezala nile sans effet na kombo na Yesu pe na nguya Molimo Santu nde na bondeli bongo na kombo tata pe ya mwana pe ya Molimo Santu amen. Bandeko na nga na pesi bino lisu mbote batu nyonso obolandaka ngai na ba video oyo nazosala na pesi bino mbote na pesi bino merci pour na ba commentaire na bino na ba video merci pour te bozo aimer ba video bo et makaba video bandeko na nga avant na bosana let ozo sala live to sa direct na YouTube soki okoti mba moko aimer video pole bozo aimer video pe ezo ekosala ke o video ekangamaka te me Nzambe aza malamu Nzambe moko asali bato babi Mama Deline live oyo ndenge ezalaki kitoko direct ekangami te eloko te Nzambe azwa lokumu na pamboli Nzambe mpo nango Nzambe azwa lokumu mpenza ye moko asistaki biso na direct wana mpo nayebi ke monguna satana lokola yebaki mpe jour wana asalaki bamanevre na ye po direct wana eza manevre me Nzambe lokola alongaka kaka ye nde mutu abatelaki vraiment Nzambe aza na biso yango wana bandeko nyonso soki okoti fo aimer live wana aimer yango ekosala pe bien mpona ndenge ezalela kaka po ekangama te ezala bien vraiment mais Nzambe ka totie Nzambe liboso toloba te ke bato soki baaimer te esala bien te ekosala na oka bien po Nzambe azali Nzambe azalaka na biso atika biso te eya kitoko te soki tosala live ebandi kokangama wana ekozala bien te totiaka mpe na mabondeli biso ba oyo tokotaka na live wana tozosambela elongo na bino le tozobondela totiaka live wana na maboko na Nzambe ndenge nalobaki ke tokozala na mabondeli les 7 donc butu ya les 7 vendredi les 7 donc tobanda na minuit si toke nango na dimanche mais jeune yo moko osala na ndenge oyo moko lingi do ezaka journée wana ya samedi oyo okogene okobanda nongo pe kaka jeune na obandongo na minuit wana ya o vendredi poto kota samedi obandongo na minuit wana ofongoli na 18h eza pe mabete eza bien so po bité na ofongola ka lobi na tongo eza problème te tozana bino na ligne na butu
na butu toza na bino boyebi ba heure na biso minuit 3h 6h donc faut déjà na ba moins donc faut tout linga déjà na moins donc réveil non au déjà na ba 45 23h45 au déjà réveil non na heure ya France après le long de toi boye toza samedi heure ils ont changé na butu poto la mukalobi dimanche heure ko changer donc biso batu o toza en France to ça on a heure ya France donc yo pe oza na mboka mususu na ebité soki o kota live na biso na heure à France ou bien aux éli minuit na bino nde au tali yango kozada na kati wana eza kutu bien po biso toza na avance koleka bato ebele ya ndeti ya Angleterre bino boza 1 heure après biso ndire 1 heure après biso donc États-Unis pe boza après biso ndire 6 heures après biso donc ndenge ka nzambe akoza na biso donc biso tolandi heure de minuit ezo dépendre na mboka na pays oyo ozali donc soki minuit na yo komi heure wana eza minuit na ole wana mais bato mosusu mpe bokokota no mpe 23h ndeti bato bwana Angleterre bokokota mpe na 23h eza mpe kaka mabe te nzambe kaka ye moko ayebi minuit ekuti yo l'essentiel minuit ekuti yo na prière donc bato boza na baangleterre kuna bokokota partir ya 23h bokoti live na biso donc ekozala bongo wana eza le 7 butu ya le 7 po tokoma le 8 sikoyo butu oyoyo ya vendredi oyo ezoya ya le 31 vendredi ya le 31 pe toza na direct na bato oyo pe olingi ogene na vendredi wana ya le 31 toza na bino elongo wana kutu soki nzamba asungi tokoza na bino butu mobimba pe tokoza na bino pe na journée wana donc bongama pe na vendredi oyo ya le 31 pour tokoma le premier non oui vendredi le 30 pour tokoma le premier donc vendredi oyo ezoya nde na osala vidéo oyo toza samedi donc vendredi oyo ezoya toza pe na retraite toza pe na mabondeli donc oyo pe tokosala nde ka tolosalaka presque na journée moko wana ya samedi wana donc journée moko ya samedi oyo pe omoni ke okokota mabondeli na vendredi oyo okoti na biso elongo okoso pe ogene pe kaka oyo pe kokota susu vendredi okuna okoti na biso elongo mais vendredi oyo kuna tozala na bino kaka na butu mais vendredi oyo tokoki kozala na bino na butu pe tokoki kokontinue na bino na journée wana ya samedi ekozala bien makasi nzambe azala na biso vraiment merci na nyonso nzambe amona ndeko moko na moko oyo azolanda ba video oyo pe azotia ba commentaire nzambe amona ndeko moko na moko oyo azokota mabonde na biso aza na kondima ke ndenge tozobondela nzambe osala quelque chose en tout cas nzambe azwa lokumu na osala ba video mibale nde na lobaki nazosala oyo limaro 2 na kosala na olataka aboye wana na otia ba témoignage wana na kotia ba témoignage ndenge na expliquaki ke tozotia ba témoignage po toza na ba témoignage ebele bandeko nanga ekomi temps o nzamba komi kosala na ndenga mukete azosala na bana na ye tosufri mingi penza en tout cas nzambe asunga biso lelo na partager nde na lobi makambu ya suki ya maboko o tobenga ba suki ya maboko ya babalabala midel kaka o wana mesuki ya meshi isi tolongola biso moto yebi ba meshi isi tolobela malgré to continuer kaka kolobela kaka mais mesh déjà toyebi ke eza mabe ba plante eza mabe ba perike eza mabe mais lelo siko na olobela likamba suki ya maboko bandeko na ngai le nzamba alobaki na nga likamba basuki alobaka na nga bobongisa basuki o nga na pesa bino eloko alobaka na nga ngwana aloba na nga bia deli mutu ngai na lingaka te bino na pesi ba message wana première fois nzamba aloba na nga pona mamba depuis ma oyo alobaka na nga lobi na nga deli ngai na pesi ba message pa basali na nga bayebisa bino ke ba meshe eza mabe te mabe ba meshe ya mabe ba perike ya mabe ba plante eza mabe ba sili o eza mabe na ba manzaka botiaka
le wana na tiaka basili na tiaka ba manzaka ba meshi ba biloko wana na bisi batu na bisi basali na nga ba ibisa bino est-ce que oyoka ki onde na ndimaki ndalo baki na nga abaki na nga après lera ekoloba na ba makambu ya ba meshi on pe ka na ba maquillage nde alobi bobongisa kaka basuki o ngai nzambe na pesa bino elo nzambe abaki to bongisa kaka basuki o ye apesa biso so ngai na mayele na nga naibaki kobongisa basuki o nzamba apesa biso engelo bake nazwa suki na kozwa na nga na kanga suki na nga ya maboko do na bongisi suki na nga na ko defize suki na nga na bongisi suki na nga selon nga naibaki ndenge wana ke na ko defize suki na nga po nzambe azomona nga leri ngai na tikaki ba mesh natikaki ba mesh natikaki ba biloko wana pe na sali on na salaki on pe na ba video te natikaka ba meshi mais na bandaki ko defize suki nazaki surtout so na okende feti na ke na salon ba defize nga suki to ba sali nga modèle na suki na nga moko bato to moi bazoka mababi o bakabelo mikuse to ndeni nazaki na suki na defize on kitoko na kozwa na tiango gombo dongo na tiango wana e na kanyon basuki ya maboko babala le na kofongola na fongoli yango esali kerli kitoko do bato to bande ko bananga on dirait ça ba brésilien ya mikuse mais ok ezalaki nango suki nanga moko en tout cas esala nga bien makasi pona komaki nanga ko bongisa suki nanga na modèle wana onande ko bongisa suki nanga na modèle wana bandeko na ngai nde elo nini yaki ko sala ke na yebaki bongo en tout cas suki nanga vraiment na defizaka suki nanga chaque mois nga banda defize tellement zaki na za muta suki ya misuni wana na nde ko defizango chaque mois bandeko na ngai nde sikoyo le nzambe ayeko pesa message le na pesa na YouTube nde batule bakomi kobenga kotina ba message ba mama Deline ko defize pe suki eza mabe ko defize pe suki eza mabe ngabi ko defize suki eza mabe na ndenge nini ko defize suki eke kozala mabe na ndenge ni ko defize suki eke kozala mabe ko defize suki ngana mona ngango mabe te soki na sola na mutu po après na batu o basaki ba se dépouiller ki avanga bakomaki kosola nanga mama Deli mama nzamba lobino pendeza bongo nga ko penzamba loba nanga boya loba na pe na defiza su te ngabe nga suki na so na bina defiza on te ekozala nde ni bandeko nanga na bandeko loba siko nde ngwana mais nga na bi mais nzambe nga siko na ndo loba ka nzamba loba ki nanga to bongisa kaka basuki oya pesa biso so to ko bongisa suki to defize to bongisa suki to defize en tout cas ezaki nga bandeko nanga omona na sombi produit na nga na ina ona ndako siko pona defize suki na defize suki nanga omona ko benga seto se musuto za ne mama Marie-Claire nzamba pambolo se Marie-Claire siko zali en tout cas côté wana penza nde yenda telemela kinga mona obenga se Marie-Claire bonye bien nga na defize suki te e ana ma bete mama Deline za mabe mama Deline za mabe ko defize suki za mabe zo détruire suki nzamba pesa yo mama Deline za mabe ko defize za mabe kabi mama Marie-Claire nazo mona mabe te na mwa mabe za na ko defize suki te o mwa kana do ka bon mama Deline ko defize te nde esika o mona na tiki nga habite na tika na mpona lelo mona fandi su 3 jours après nazo zela tamsu nzamba koloba nanga Adeline ko defize suki eza na mabe te bien eza mabe nazo zelelo ko moko ya bongo nazo zela ngabi na yo ko defize ngo mwa tamsu eza mabe do na koma kikaka nde ngwana menzambe pe bande ko nanga nzambe na biso ba komandaka ete ozomona nzamba koloba na yo na ba voix nyonso nzamba koloba no na ba voix nyonso nzamba azotala ke mama Marie-Claire azoloba na ngai pourquoi na ko yoka mama Marie-Claire te ozomona nazaki kaka komona soki kaka na bitele ofuna defize suki na tia boye suki ekoma makasi nga bite funa defize mpo nazoyeba andeo ya kodefize suki na nga na banda oyeba te eloko nini nasala na suki na nga bandeko na nga nde mbala moko nayi komonaka combien de fois nakobenge do banda nasomba produit nabengaka mama Claire boni bien mama Deline boni bien enga na nga anena defize suki te
Maman Deline, pourquoi diffuser suki? Suki eza mabe ko diffuser. D'autres ozaki ka ndengwana tinza mbapi asala ngolu na tika ki pe ko diffuser suki po maman makla azo telemelanga maman Deline ko diffuser suki te. Eza mabe bande ko nanga ntuka na tuna ki na penza mbete se ko diffuser suki eza mabe to ndeni na tuna ki pete me na ki pe ka ko ndima ko yokela maman Marie Claire. Zamba pambole vraiment yango ko zala na batu oyo bozo ko partager vision moko eza bien makasi eza bien po yo so ngo sala eloko moko ya ko zo ngiso na nzela bite wana pesa mabe ko sala te donc oyo kaka biso bana nzamba to kana yokela ki mama Marie Claire ke na diffuser suki te na tiki ko diffuser suki nde na ko koma na suki moko non repi moko suki etondi nga na mutu donc ekoli pende tondi makasi pene ezokota te ezaki vraiment facilité pona nga ne bandeli wana na ndo yeba te nini nasala na suki ya makasi oyo nde kana koswana na bato pe ndeko mondo tosolai na bi mama Deline basuki na biso krepi fo otia yango mai ekomi na peni so ozopene boye abi wi suki krepi bapena yango bongo seki te uti na okosukola na yo biso nzambe alobaki na ye wana ndeko mosusu abenganga ato soto partage na bi mama Deline nzambe alobaki na ngai suki na ngai na bana so na tozo sukola ifo soki to sukola ka to tiaka mai na mutu na biso abi na pena ka suki na tiaka mai na mutu chaque jour eza na facilité ko penya ata na bana boyenga bia bon nde eyaki opianga pe mayele so na penye suki na nga na kotia yango mai na sukoli mutu na nga nde na kopenye suki bien na sali ona koyi kosala na suki na ngai nde elekaki nango bongo me nakanga suki ya maboko nakanga suki ya maboko mama Marie Claire kaka ayibisinga bi mama Deline on dirait suki ya maboko pe eza mabenga bi non suki ya maboko eza no mabete wana toyebi yango deja banda kala ba mama biso bakanga basuki ya maboko banda kala ntoka suki ya maboko eya no mabete mama Claire bien ntoka ngai nalingana na nga te na yoka mutu moko aloba na wana mama Claire azoyebisa nga abi na yoka mama Claire aza ser o tozalaka ne aza ba ser parmi ba ser o nazalaka na bango nzambe apesanga moko ye wana ok mama Claire alobi na nga bi mama Deline ngai na yoka mama Claire ya lobaka ba mama Deline nga kutu nzamba lobane na nga te ko tika nga ka so na yoke loko boeza mabe na tiki kaka ate eza na mabe te mama Deline so na tiki na nga kaka se na sali lisumu po na tiki yango eza mabe te nga na tika donc nzambe ok nzamba zalo kompona ye nde ayebisaki nga bi mama Deline nga na yoka baloba kokanga pe suki ya maboko eza mabe suki na biso futo tika onka bon yango ye pe atikaka suki na ye nde wana vraiment nzambe zalo kompona ye en tout cas nga wana nde akonveka nga te nga na bi te suki ya maboko ya no na problème te na bande kokangisa suki na nga maboko na bande kokangisa ne bone bandeli le wana nazokekende na ba salon nande kokende mona kena basono bakanga suki ya maboko mona lingaka ya mikie balabala moko ya mikie so bakati yango emona na te ezozipa penda donc on siko nande koluka mutaka nga bongo nande kozwa mutaka nga bongo te nande ke na salon so bina bongo bakango bongo bango bandimile bakango eza nango minene banzele ezomona na tuka nande na ko sepia non te siko na luka ka mutu oyo akoyi kokanga nga na bande koluka mutu oyo bande kokanga suki oyo akokanga suki ya maboko wana mike nga surtout na eteboy na koza na suki na nga maboko wana ewumelaka suki wana so ekuta ewumeli omona ekomi suki kitoko otiango gel ekosala bien wana oloba bongo nde en tout cas na ndo mona mutu akokanga suki yango te na basalon bandokanga kaka ya mwa minene bobo na ndo sepia nango te me na ndo ozalaka bona suki na nga maboko pe moko ngai moko na kozwa suki ya maboko na kangi nde nayebisaki bino ke mona ndo okanga suki ya singa po na suki ebendana nde oyo nakenda na prison moko spirituelle nde bademo na bande kotelemisa nga suki ya nati nakangaki esika nayebisaki bino kokanga suki ya singa eza mabe eza nino eza maseke eza bacorne basuki ya na singa wana po nzambe alakisaka nga mwana moko boye alakisaka nga
identité mutu mona abi suki bakanga suki ya mabobo abi wana eza maseke. Donc c'est ça na salango de aboyebi na loba likamba suki ya maboko eza mabe. Donc wana si toleka toyebi do lelo tozoloba likambu ya suki ya maboko. Nazobetela bino ndenge ezalaki biso tosololaka. Ozomona nazobetela bino ndenge ezalelaki tina ya kokoma makambo o nzamba alobi na nga pona suki ya maboko. Bandeko na ngai à l'après ekosala sikoyo nga nakangana suki ya maboko nga moko mona na kufundika basuki na nga maboko comme ndenge kaka ezala kokati ofundi basuki noleke suki etikalaka ndenge wana ya kofungama ezalaki ndenge wana. Bandeko na ngai moko mususu wana nasi eleki ba kombe. Donc année passée kaka euti kosila wana ezalaki quand eleki mwa mikolo vraiment nde nayaki komona ezalaki na ndoto wana siko tobandi nazokota deya na mambo oyo nzambe atalisi. Donc ezalaki mbala moko te. Donc na ndoto na nga na bandaki kolota ndoto tozalaki wana siko nasalaki mwa tembele na kanga suki na nga te. Le lokola nayebaki ke natie na ngango mai na penye na nga yango nakoki ko so nabiki natia na kitamba tele na obima na bendi na nga kaka mwa biloko ezala lokwa belasiki wana na ko benda suki na ngati awa na tiki on na liboso eza nango crepi na bendi ndambu awa en tout cas ezala pe kitoko makasi na linga modèle en tout cas bandaka tokomi na makambo basuki crepi nga vraiment so na bina bima sans kitambala na benda kaka ni naza na ku awa ni non na benda kaka vous en avez accès. Bolimbisi na kanise na zanango awa na saki ome na moni ezate na boyi pe kotere makuna koke kozwango. Donc ba biloko eza loko elastique ya noa wana mona na bendi on sukiti awa elali nango boye nazaki kozwa geli nazotia awa likolo wana na tiki na nga bongo to mtuna kota ni na kanto blo moka bongo. Donc ndengwana nasaki mwa mikolo na bandaki kokangisa suki te kokanga suki te ezalaki te ke nazokanga suki te po ke na elobi ke eza mabe te ezalaki kaka ke po lokwa nazotia na ngango mai nazopenye na ngango nomoi ke ezalaki na mpe na problème te. Donc c'est ça. Après nde moko mosusu nalala nazolota ndoto bandeko na naolota ndoto tozalaki na salle moko ya munene. Tozali na salle moko ya munene tozalaki wana totelemi na salle yango wana nde mutu moko azotambula. Mutu moko azalaki kotambula wana azotala mutu moko na moko azotambula. Siko na salle wana tozalaki mutu batu o nga nazomona wana nga moko na ebite so nalataki kitambala to nalataki kitambala te mais namoni batu presque bazalaki wana bazalaki na kitambala te bazalaki na bitambala te mais bazalaki na basuki crepi penza basuki naturel crepi batu mwindu. Nde siko namoni mutu moko azotambula wana azokende siko azoningisa mutu azosimba mutu moko na moko le azosimba azoningisa mutu abi félicitation bana nanga azoningisa ka mutu azosimba batu ta musu na mapeka azosimba akosimba ta musu mutu na tama babi félicitation bana nanga. Sikoyo bokomi kotika basuki na bino crepi ndenge ngai na lingaka. En tout cas félicitations na félicité bino bokomi kotika basuki na bino crepi ndenge ngai na lingaka. Vraiment boazo ningisa mutu azotambula batu nyuso bazaki vraiment na basuki crepi bazali na basuki crepi ngai pe nazalaki wana nde azotambo azoloba bongo azoyisa bango alobi OK siko nde bokomi kotika basuki na bino crepi boye bokomi kotambola na bino bobimi na bino sa otia fula na mutu. Nazoloba ndenge ezalelaki bandeko nanga nazoloba o ezalaki na ndoto wana. OK mutu wana azotambula azofélicité basi nyonso tozalaki wana alobi na biso alobi félicitation sikoyo bokomi kotika bana na nga benga biso bana na ye abisiko bana na nga bokomi kotika basuki na bino crepi ndenge ngai na lingelaka
ndenga na linga pe aboza basuki na bino crepi kitoko na zolula bino bana nga kitoko azosepela azotambola na bato nyonso azosimba bato bazalaki na bandeko le alobi na bango boye alobi sikolo kwa bokomi kotika basuki na bino crepi donc bokoki kotambola na bino pe sans otia fula na mutu sans otia fula na mutu okoki na ope kotambola ndiri bloka bongo ke okoki na ope kotambola sans otia fula na mutu donc okozala na bongo okoki na kotambola sans otia fula na mutu alobaki ndenge wana okoki kozala no pe na fula te na mutu okoki kozala no pe na fula te na mutu tout comme pe okoki kotambola na o sans fula donc wana nde penda nazokoloba ke phrase wana nde oyo eza ndenga alobaki soit bokoki kozala na bino pe suki mutu polele sans ozipa yango tiaki fula tout comme pa alobaki okoki kotambola pe mutu polele mais en tout cas tilo na yeba te alobaki nini place wana mais nalinga pena na yeba est-ce que alobaki bokoki kozala mutu polele sans fula ou bien alobaki bokoki kotambola na bino mutu polele sans fula po na nga na mona yango eza différence makasi mais nzambe moko ayebi esali mwa mikolo banda atalisanga yango mais na mitunaka question na est-ce que alobaki tokoki kotambola sans fula bien tokoki kozala sans fula donc kozala sans fula elingi elobaki okobondela ozobondela na fula te ou bien ndenge nini wana nde sikoyo nde na komprenaka te mais tozwa yango kake okoki kotambola sikoyo sans fula po donc nalinga bino botia bafula po bobebisaki basuki na bino yango nalinga bino bokangaka bafula na mutu na bino po basuki na bino bobandaki kodefize yango bozalaki kodetruire yango sikoyo lokwa botiki basuki na bino naturel nazosepela nde nazomona bino na basuki naturel boye bokoki mpe kotia fula te ok c'est ça ezalaki bon donc bokoki mpe kotia fula na mutu te nde azotamba pa mutu moko na moko lere akomi pa na nga atali nga simbi nga na lipeka me alobi yo fula na mutu kasi kuna kamwe abi yo fo kaka otiaka fula na mutu na comprendre te ngabi na kati ya motema na nabi ndeni bato ebili oyo alobi na bango bakozala sans fula asepe na basuki na bango crepi nga pe suki na nge eza crepi me alobi na nga natiaka fula na mutu nga funa zalaka na fula na mutu nde mbala moko akontinue ezalaki mpe ye ka moto aloba okoki kodisirite te place na silence mokonzi azoloba akontinue akesu pa bato mosusu bokoki kozala basuki boye akesu pa moto mosusu abi yo fo fula na mutu akesu place mosusu yo fo zipaka mutu akesu do kaka bongo après lere asisaki nde azwi sikoyo biso bato oyo alobaki na biso ke biso fu tozalaka na fula na mutu azwi biso alongoli biso na place oyo tozalaki biso nyonso ake na biso kota liboso en tout cas bato bazalaki ebele tozalaki vraiment basi ebele mais azwaki mwa basi mokie kaka alobaki bino fo fula kaka nde alekisaki biso liboso wana lere alekisi biso liboso nde siko alobi na biso ke na posa na sola na bino boyeba pourquoi nayebisi bino ke bino fo botiaka kaka fula na mutu bino fo bozipaka mutu na bino bango bakoki kotika mitu na bango polele na basuki crepi na sepeli na bango mais bino fo botiaka kaka fula na koyebisa bino pourquoi bino fo botiaka toujours fula bino fo botiaka kaka fula nde ndoto nange esukaki wana bandeko nanga le ndoto nange esuki wana leri na lamukaki ngabi ndoto na loti me nzambe atikali mpe koyebisa biso te makambo nini pourquoi biso ka fula bato mosusu autorise bango bazala mitu polele lokwa basuki eza crepi nde en tout cas ndoto mpe lokwa esukaki wana ayebisa ye biso te a partir nanga muna komi koloba ngabi eza lokola ndeti ndenge ezalaka bato moko aponi bato moko atie mise à part nde bato wana atindi ke bango balataka fula mais aexplike biso te pourquoi donc azwaki mwa biso tozalaki mpe mwa bato ebele mais ebele te par rapport na bato bazalaki ebele wana biso tozalaki kaka moke ya bato oyo atiaki na ngabi aye moko ayebi likambo nini alingi asala na biso mais
nga parti wana pe na ko comprendre que c'est que funa la ta mingi fula funa zala mingi mutu na nga ya ko zipa nde en tout cas na tika na ngai moko suki na nga polele mais mingi a parti wana na komai ko zipa mutu na nga ata so na fandi na ndako na fandi na ndako mais na komaka ata mususu ofandi ka boti mo mutu polele so oto sukulo tiango mai otiki mo mke polele à la pression ebi ke kauki ozui ozipi mutu na o vraiment en tout cas ekomela kinga lokwa habitude à partir ya ndoto wana siko na ndoto na nga wana nde na mona ki bato alobi ke bokomi kotika mitu na basuki na bino krepi bokomi kotika basuki na bino bomo tika on krepi botiki ko defize basuki na bino botiki ko kangisa basuki na bino alobaki bongo tiki ko kangisa basuki na mino siko ko kangisa basuki yana ngana zozo yango ke botiki ko tia ba meshi nde to kangisa basuki na ba meshi donc ezalaki nde ngwana mais eloko sikoyo atira ki ngana comprendre moi muke na ndoto wana pourquoi na mona ki batu presque mingi bazaki na basuki krepi na mona ki bato suki ya maboko te boyebo na mona ki presque basuki krepi malgré basuki yango krepi ezaki mususu bapasoli mondelo batie boye mususu babendi mo boye matuka ezaki ka krepi en général mais mutu na mutu asali mo modèle ne ka na krepi wana ezaki nde bamususu bakrepi ya milai bamususu krepi ya mikusi en tout cas ezaki ka basuki krepi ezaki vraiment kitoko nde esika na sikoyo nakomaki koloba nakomi na kilo ya kokangisa suki nakomi na kilo ya kokangisa suki ya maboko nde nakangisa suki ya maboko te naumelaki mwa ndambu ale mokolo mosusu toye ser moko boye toye ser moko parmi basere tozala na bango leri ayaki nde ayebisi biso ke akanga suki ya maboko nde abandi kokanga biso suki ya maboko wow penza na lukaka ndenge na yebisi bino bandeko nanga penza na lukaka bakanga nga suki modèle wana nde lese wana akangi nga suki ezaki période oyo naokende Londres bandeko nanga ezaki période oyo naokende Londres nde période oyo naokende Londres ezaki période oyo nazokende Londres nabi naokende Angleterre lokola bona longwa pe kuna kala nakende boye na batianga suki ya mike eza apenda banzele mona na te boye nde ser na biso wana akangaki nga suki wana ya mike nga mona tali soki nazali na foto na ngombe na teli bino nga mona mise na sepeli na miluli suki kitoko ebimisi nga kitoko ebongisi nga kitoko bandeko na ngai wana kaka mingi tele nakendaki na Londres ezaki na novembre so na 10e mois to novembre na bosani ka mingi te kako nakendaki Londres oyo nayebisaki bino ke na nzambe atalisaki nga batatouage moko tozali na ser mo azali na batatouage oyo banyoka bakota ye nga na nzoto nde fe ezalaki na début novembre je crois fe ya na début novembre ele nakendaki Londres bandeko na ngai le bakangi nga suki wana nazokende Londres dans une semaine nga biloko dans une semaine naokende Londres nga pe suki oyo nalinga yango ewumela so eza ya sika ezomonana mwa banzela mike ezomonana mais soki ewumeli esali une semaine banzela oyo nyonso ekozipama banzela oyo nyonso ekozipama ekosala bien bandeko nde naye kosepela na suki makasi siko le tozokanga basuki yango le azokanga biso suki ezalaki touti kosisa retraite oyo liboso tosalaka ya 7 jours oyo tosalaka avant tosala bato nyonso tosalaka retraite ya 7 jours mpona kolongola kindoki ya conscient nde esika sikoyo aye le azokanga biso suki nga kuna bi akanga ya mike akangi nga suki akangi Saint Angèle suki akangi Saint Marie Claire suki Saint Marie Claire alobi na nga boye alobi mama Deline ngai banda na se dépria 3e année na ngai yango je crois 3 ans yango oyo nakangisaka suki te mpo nga namonaka eza mabe mais yo olobi nini nga bi te eza nango mabe te kokanga basuki nzambe babe tobongisa basuki na biso tokanga na biso basuki na biso ya maboko esa eloko te atuninga nzambe abe tokanga suki ya maboko nga bi te alobaki tobongisa basuki na biso oyo eza tozobongisa basuki na biso bandeko na nga
mama kabi mama deli nga nazokanga ngo kaka po kaka nde na moni bokanga ngo mais soki kaka nzambe na yebi ke nzamba koloba na o soki kaka nzamba lobi na yo ke basuki o bokangisa maboko eza mabe benganga mbangu na fongola ngo benganga mbangu na fongola ngo na kangi on kaka po ndenge bino bolobi ke eza mabe te mais na yebi ke nzambe aotika o te soki eza mabe akoyebisa o kaka eza mabe wana benganga mbangu po na fongola suki o ngabi ok problème te pa eleki na bandeko nanga na ye le na ye na ndaku nazozela siko une semaine pour na voyager naza na suki nanga maboko na ye kutu papa dide pa luli waouh bakangi suki kitoko ade bwe ngabi mo ete suki kitoko nde eza boy suki ono sala nango 2 mois suki ono sala nango 2 mois suki sali su 2 mois ekosala kitoko na kotiango babenga oni ba gel boy ekozala kitoko suki o ok bon toze premier jour deuxième jour nde na ye komona deuxième jour nde na bande kobondela pona ndenge tozobondela na bande ko groupe o tozalaka nango nazobonde na bande na bondelaki nde zaka nde tobondelaka nazobondelaki na moi na ndo bondela nga moko nazobondela à l'après nde nzamba bandi kosola nanga bandeko nanga le nzamba bandi kosola na wana deuxième jour na si deuxième jour pona avant na kende Londres po le bakangi suki funa sala une semaine sima na okende Londres ngasko suki on azo sepela nango pona kende na Londres ngasko na kati na ndai koloba ke nga l'essentiel suki na kangisi na kende Londres mais soki kaka na zongi na nga nzamba bike suki yango eza mabe eza problème te l'essentiel si na kendaki na nga Londres na zongi na nga pona lingi na Londres na zana suki na nga ya maboko wana ekosala ngai bien makasi bandeko na ngai na bondeli na moi kobondela na bondeli leka na osisa kobondela na matina mbetu na fandi bo na fongo Bible na ndi kotanga nde na sentir nzamba bandi kosola nanga lera bandi kosola nga zosola nanga nde siko tosola ka normal tosola nde siko ekotuna nga so naza likambu ya koloba so naza likambu boyeboye te bandeko nzambe na biso te aza nzambe oyebi makamso nzambe asalaka ye moko te nzambe aza moto amiti système aza likolo na nyonso na ndenge tokoki koimagine te donc selon nga nde na comprendaka makambo susu eza ye moko kaka moto atiango kati na yo po yo tuna question wana po loba eloko wana nasi bo comprendre donc nzambe yango munile to bondela katale to bondela to ba Saint Esprit diriger nga yon bibelo biso to yebi ko bondela te to zo te po to yebi ko bondela te mais les ozo bondela Saint Esprit azo diriger yo Saint Esprit nde ayebi eloko yo za nango besoin yenda kotia malobana na munoko na po bondela po ya kokisa yango kati na yo ndenge moko kana ba makam ona zoloba ndamba tuninga delino ngoloba nino za likamba koloba nanga ozana likamba koloba nanga na bi atuninga nini olingi nini nga na ebisi na lingi omoni bato oyo nazobondela na bango bato oyo tozana bango groupe oyo nazaka na bango na ebisi wana na ba novembre boye na début to na fin 10e mois pona kende feti wana na si feti wana ezaki ba le 5 novembre bodo wana seke ezaki na fin ya octobre nde sikoyo nga na ebisi nga na bi Seigneur na ya tuninga soki eloko nini na yebisa iso naza likamba oloba na to kotuna bilo mabongo ndenga na bine na lingi yo olobaki na ngai yo tobondelaki na groupe o tozana bon tobondeli to chokota arrêter tobondeli pona olongola kindoke conscient yango siko na lingi otondisa bato o nga nazana bon na nguya molimo santo
otondisa bango na nguya molimo santu ofongola badon na bango ofongola badon ya bato oyo nga nazosangana na bango po eza pende équipe mo ya makasi ofongola badon ya moko na moko po tobondelaki deja mpona kindoki e consciente oyo olobaki boyoka réponse ya nzambe bandeko na nga nzambe alobi na bango nzambe alobi na nga bon oza na posa natondisa bango na nguya molimo santu nga nalobi nalingi bazala rempli na saint esprit pe badon makasi ofongola badon kati na moko bamo nzambe arépondre nga abi ok na accordé demande na yo na accordé yango mais problème sikoyo ezali yebisa bango nzambe alobi na nga biyebisa bango batika kokangisa basuki nga na bia bon alobi yebisa bango batika kokangisa basuki nga bina yebisa bango batika kokangisa basuki alobi batika kokangisa ezala suki ya maboko batika kokangisa basuki wana basuki ya maboko batika bandeko ngai o naosola na nzambe naza na suki ya maboko na mutu na nga mais nzambe azoloba na nga nazo kointercede mpo na bato oyo nazalaka na bango nzambe atondisa bango na nguya afongola badon na bango nde nzambe azorépondre nga ke yebisa bango na abi na nga na accordé demande na osengi mpo na bato oyo oza na bango mais yebisa bango batika kokangisa basuki nga na abi oke nayebisa bango batika kokangisa suki abi wi abi na nga zela na yebisa Adeline omoni basuki oyo bokangisaka ya maboko wana oyo bobengaka basuki ya bamaboko basuki oyo bokangaka wana eza mabe mpo na bino abi mpo na nini alobi Adeline ngu puissance ya moto efandaka na suki bato mama Adeline mamni ozo basuki puissance ya moto efandaka na suki nzambe moto alobai nanga nga azolobo nzambe alobai nanga so bino boyebi efandaka na maboko so mpe efandaka wapi nayebi nanga te mais nzambe alobaki na nga puissance ya moto efandaka na suki oyo nzambe alobaki na nga yango wana nde nzambe alobaki na nga alobi na nga puissance ya moto efandaka na suki puissance ya moto efandaka na suki ya Adeline yango wana soki ile yo ozwi suki na yo okangi yango abi ozokanga puissance na yo alobi soki moto yebisa bango ke puissance oyo nga nzambe natiaka kati na moto efandaka na suki ya moto je crois que ça va bongo samso mpe puissance na nzambe abaki suki ne bakata te mpo eko biomo boyebi so samsa yo makambo oyo nzambe alobaka so okeka na bible okomona yango bandeko na nga so oke na bible okomona yango ezali bato mama Adeline okomi so basuki boyeboye nayebi te so bomona mokoa makasi bokoka obukuta te eza nango opea na ti eza nango mpe mokoa makasi te quand même bocomprendre puissance nzambe alobaki efandaka na suki nzambe abinanga Adeline puissance oyo nga nzambe natiaka kati na bato efandaka na suki na nde puissance efandaka sikoyo leri bango yo lobi na ngai natondisa bango na nguya sikoyo nguya nga na otondisa ngo na bango mais lokola efandi na suki le bango bakozwa basuki bakangi bazokanga nguya wana moye emanifeste eza te nasi bocomprendre bandeko na nga donc elo na ye naloba mpo tokomi toza mpena moko na libéralité surtout na Adeline télévision toza na libéralité mpo makambo oyo tozotelemela makasi oyo ezongisa moto bokonzi ya likolo oyo tozoyebaka etika mpo ekozangisa bokonzi ya likolo mais mpo na suki nalobi na bino oyo alingi na ye te kotondisama na oyo alingi nzambe na asunganga pardon nalobi boye nalobi suki kokangisa suki ya maboko eza lisumu te eza nso bokonzi ya likolo te mais ozokanga nguya na yo okanga puissance na yo nzambe na temps oyo aza na posa atravaille na bana na ye aza na posa asala na bana na ye makambo ya minene sikoyo yo nguya yango ozokanga yango puissance yango ezokanga sikoyo puissance oyo nzambe alingi atravaille na yo eza puissance oyo ye azotia kati na yo sikoyo yo ozwi yango okangi yango
ozomona te ke tokanga banguya na biso ba puissance yango monaka na bitumba musu ya molimo ozobunda na mutu obondela makasi mobunda balonga kokaka obunda balonga kokaka po puissance no eza kokanga mabandeko nanga na suki ya maboko oyo kangi ekangi nguya na yo ekangi puissance na yo me kozangi so bokonza likolo te bandeko nanga banguna oyo linga kolonga bango so ozaki na suki no ya kofungwama ongo longa bango po puissance o nzamba tia kati na ona ebisaka bino ke nzamba tiaka ba puissance kati na biso tala lokola puissance oyo balobi na biso ekoneutralize ba code bar nzamba bakiseli biso puissance wana siko yo lero ozokanga suki ya maboko ozokanga puissance wana okozwa code bar bo ezokoka kozala neutralize te pona nini yo kangi suki ya maboko to sosola bandeko nanga to sosola ezangi so bokonza likolo te bitumba oyo ekoyela yo po yo oza na nguya te ya kodétruire yango ekoboma yo okende na o na lieu de repos okeno na kimia bokonza likolo kokota no me okufi ok zala no na mukili to zala mukili makambo zo ya nguya nzambe nge monisama makasi na mukili to zala bandeko kima liwa ndeti nga delinde na zo boya liwa na mutema mo na kombo na Yesu pe na nguya molimo santu na okima liwa na okufa te na omona makambo nzamba osambi mangu ezo banda kala mingi te na mboka Kongo nzamba promete biso makambo kitoko ndeko nango okufa na otika ka Kongo na bapasi o nyoso yo moni na mutema po na mboka Kongo na souffrance nyoso yo moni na mutema po na mboka Kongo kufa lelo tika ngo bongo te ya mwana na lobi te ke suki ya maboko so ozokangisa ngo eboma te na lobi na sens ke bato le baobundisa yo nguya na yo ekozala na se okozobonda no makasi otonisama na nguya bandeko nanga yango wana elo na loba na bandeko nyonso o bozolanda nga vraiment nzambe alobaki ndenge wana ke puissance oyo atiaka kati na biso efandaka na suki le botiela nga tembe na mema bino kaka na livre ya Juge esika balobi likambo Samson nzambe alobaki alobi ke bolimisa na raisonner nde ezalaki likambo Samson mpona bongisaki yango te eyenga kaka le tozoele na oloba bo eyenga bon alobaki na Samson alobaki na mama na Samson alobi ke ndenge oza na zemi boye komelaka masanga te mpo mwana oyo aza na libumu aza rempli na Saint-Esprit et puis mwana oyo loko aza rempli na Saint-Esprit boka suki nini sizo eleka te na mutu na ye do bokata ye suki te. C'est ça pourquoi nzamba koloba mpa Samson lelo o nzamba lobi mpa nanga ke puissance na biso efandaka na suki nde bolimbisi video ezoke mulai ok après wana bandeko na ngai nzambe la alobi na nga bongo ngabi ok c'est bon na koyebisa bango wana na opréciser nga naza na suki na nga maboko na mutu ngabi ok na oyebisa bango batika kokangisa basuki ya maboko po ekokanga puissance na bango na oyebisa bango ke oakorde bango nguya pe oakorde bango abi ok yebisa bango bandeko na nga esi nango conversation na nga na nzambe silaki nango après na tongo nango na bengi bango siko nga moko na kati na nga te so bible bi nzamba sondaka mitema na biso na kati na attention oyo oza nango omoni eloko mosusu na te so bo comprendre nango eza kati no mais ozolinga ko te o penser nango ozoyeba question na penser nango nzambe ezala mabe mais ok nzambe nanu kuto penser na likambo wana te leka ko ozolinga kaka ozokimisa ba penser wana nzamba yebi deja ngo ngasiko na kati na nga na milobi nga na bi nzamba moni nga na suki ya maboko mais alobi na ngai te malobi na nga na yebisa bango engelo bani eza lokwa indirectement lobi na nga
ngabite alobi na ngai te alobi na ngate na boyi ko tango ke alobi na ngai na bima lokwa ignorance moko boyi mais ok nzamba yebi ke nazaki ignorance te bande konanga nzamba aloba tango nyonso nga na ninga bana mayele na ninga bazoba te abananga de na ninga bana mayele so ayebi capacité ya mutu na mutu ayebi ke ngaya Adeline nazana capacité ya ko comprendre le ya lobi ke yebisa bango batika ko kanisa basuki ayebi ke yo Adeline oyebi ke le nga na lobi na bango za ko na lobi na indirectement ayebi ke nga funa comprendre ngo eza lokola nga soki na yibaka bayebisinga babiyebisa bango batika ko yiba biloko bazo yibaka wana batika ko yiba so ba continue ko yiba to kanga bango indirectement nga so na yiba funa tika pe ko yiba po message wana eza déjà pe yanga funa comprendre que so na continue ko yiba ba ko kanga nga mais na sali ndeti na bima ignorante po na nini kaka na yebike na tika na nka na quelques jours po na kenda Angleterre siko suye na nga ezali ke lesko na yoki bonga bi lokwa nzamba bina ebisa bango suki wana eza mabe boye nga pe na okanisa suki te oyo kaka ya suka nalobi ke oyo kaka na kangisi oyo ya suka esunga nga na kende na nga Angleterre kuna pole na robima na otambola na koza na mutu polele to tofana mso na ndaku boye tozana na mutu polele na batu suki na nga eza na ngo quand même propre bakainga kitoko ekosala bien talaka batu na Angleterre bayebaki ngai nde nazalaki ozomona siko nde na se dépouiller boye na tiki ba produit na tiki ba biloko anya nde na komi boye bamona nga pe quand même ça va quoi po betsa pe batu mabakute pourquoi de ngwa komi boye dibma mutu zaki onga lo komi boye betsa batu mabakute moi suki yana ekuvi moi ndam mais nzambe o ayeba ke tension mutu comprendre ke tension na bandeko nde ekosala ke na lobi siko nga na bi ok na bandi ko yebisa bonga bisera angele nzamba lobi na kutu le nzambe azo ko loba na nga yango et puis a continuer lisusu alakisi nga mama Marie Claire bande konanga alakisi nga mama Marie Claire nazomona mama Marie Claire na suki krepi et tomba mabo suki krepi nzamba alakisi nga ye wana ye pa azana suki ya maboko bande konanga nzamba alakisi nga ye alobi na nga tala mama Marie Claire abitala Marie Claire mwana nga abiye kutaka nga suki te et puis akotikalaka kokangisa suki te wana mama Claire pa kangisa suki nasi bozo comprendre o nazoloba o nalobi ke alobaki na nga ke mama Adeline nga banda na se depuis 3 ans nga na yebi ke suki eza mabe nzamba aloba na nga te me nga so nzamba alobi ka pa mutu eloko bo eza mabe na tiki ata so balobi na nga bakiti na nga ndako nzamba linga te ekota nga bokonda kote na binisi na bwaki ngai na kilingaka te ona tuno ni na ko bwaka kaka po eza na lisumu te soki na bwaki eloko oyo eza nango bongo te so mutu ana kosi eza problème ye na nzambe na ye ozomona siko nzamba lakisi ngai ye na vision na nga wana le azo sola na nga lakisi nga vision alobi na nga tala Marie Claire mwana na nga ye kutakangisa suki te pe akotikala kokangisa suki te tala suki ne kitoko de bandeko na nga oyebi mama Marie Claire na physiquement boye azali na suki ya maboko mais spirituellement nzamba azomona ye na suki ya kofungwama po ayebi ke ye alingaki na ye likambo okanga suki ya te puis lere akanyanga bi soki ka lelo nzamba alobi na oke tolongola yango benganga na lifongola mbango do nzamba akomprenaki ye ke aza na mposa akangisa te mais akangisi kaka pole biso tokangisi et puis andenga akangisi ana za prête à kofongola ngo nyonso azoyoka me nga sikoyo ozomona nzamba yebaki de makanisi na ngale na kanisaka déjà pourquoi na moni batu nyonso na basuki krepi kuna pourquoi na moni batu te na basuki ya maboko boy ese langage nzamba alobaki ke botiki kanisa basuki ese na suki ya maboko ya na kati nde esika na mona inga na kanisa suki ya maboko te mais nazwaki décision te nazali kutamsu nakanga na suki ya maboko mwaka na raisonner na tiki anaka kaka bongo bandeko na nga nde eyaki kosala bongo nde esika nzambe abi na nga ye akangisa suki ya maboko te pe akotika kokangisa te na kamwaki na nga ale eleki nango nga na komi kata msuto osola na bandeko tozala na bonga bi nga nde na lia kutu nde ka nzamba abi na yebisa bino bokangisa suki ya maboko te nga kuta alobi na ye na ngai te alobi na ye na ngai te mais nga pe kaka soki nazongi na nka na ki Angleterre na ozonga na kofongola suki oyo na okangisa pe suki te na oloba bomba ndeko na nga
tokomi 2 jours eleki wana na okende Angleterre lobby na okende ti sima lobby na okende ndeti bongo ndeti na okende mardi toza siko ndeti lelo dimanche mbala moko nazaki ko nazobondela nde na santaki présence ya Nzambe le na senti présence ya Nzambe nde na bandi kosola na ye ale na bandi kosola na tuna na pesi sujet ya ndeko moko boye na ndo bondela pona mwasi moko na pesi sujet na yenga na bitala ndeko boye azo souffrir aza na problème boye makambo ne eza ndenge nini le nazo tuna Nzambe nde mbala moko Nzambe alobi na nga alobi na nga boye alobi na nga nga nalinga bana botosi puna susu mkingabi agangelinga nalinga bana botosi leka agangelinga mbala moko ngamba muna na susu ngabi serentel natangi komba serentel sika zo tosa te iloko ni o azo tosa te Nzamba ke ganga makasi boy Nzamba lbelinga bana botosi ngasko na zui yango bandeko to comprendre un message ngasko na zui yango ke Nzambe alo agangili nga agangi nde pona ndeko wana alobi ke doki ngana linga bana botosi mbala moko directement na kena ngoka ke se wana zo tosa te tozo ka exemple ndeti na Nzambe pona se Mireille nemsi Nzambe ngabi Seigneur le na senti présence Nzambe Seigneur nazo bondela pona se Mireille azana bitumba makasi azobela na ebite bitumba nezo uta wapi problème ni ba directive nini po alanda po abika exemple kana pesi ndemba moko réponse Nzambe azopesa nga na linga bana botosi puna susunki mona bimi na présence Nzambe Nzambe gangi alobi nga bana botosi seki se Mireille azokotosa Nzambe te se Mireille azotosa te na koyebisa ye a contrôler vie na ye eloko ni azotosa Nzambe te a contrôler mbamo na mutema na nge elobi na nga mutema na nga elobi na nga don na kati ya mutema na nge elobi yo nde mutu ozotosa te yo nde mutu ozotosa te yo nde mutu ozotosa Nzambe te po oyebi bien Nzambe alingi suki oyo te yo kangisi mais ozotika ngo ka ozotosa Nzambe te Nzambe alinga bana o batosaka bandeko na susu muke na telema mbala mona banda ofongola suki na banda kofongola suki wana bandeko na nga suki nango na banda mona suki suki on kitoko suki on balabala na nga na sepelaki nango na telema ya bandeko na nga le biso tolandi Yesu Masiya ndenge Yesu Masiya alobi ke o nyonso azolanda nga amiboya ye moko fe kuna na preparata ni na to partager mais to partager nsima de le Nzambe alobi amiboya Yesu Masiya bi oyo azola alinga landa nga amiboya ye moko donc miboya yo moko engelo bake eloko yo zo sepela nango mais lokolo zo ibake zo pesa Nzambe lokumu te tika olinga basili na osoko tiango isalako kitoko fier olinga ba rouge à lèvres ne bongisa ko mbebo kitoko biso tokoma otie rouge à lèvres otie vaseline mombebo kauki ozwi susu otie lisusu mais yo soko tie na rouge à lèvres na okimia oza na bien surtout wa suki ya ndenge nini wana vraiment osombango tellement cher soko tiango journée mobimbe kolongwa te mais Nzamba bino rouge à lèvres eza mabe mais yo linga yango otiki yango pona Nzambe yango wana Yesu Masiya alobaki o alingala ndanga amiboya donc omiboya yango wana ngale nakangi suki ya maboko na sepelaki na makasi mais Nzambe atalaki pe ngai soki vraiment nalingi ye to nalingi suki wana bandeko eza bongo eza ndenge wana ngasko nazobeta ngo kara na biloko ya Nzambe ayebisi bino Sœur Angèle kuta bina ngate mama Deline eza na yo na kati ngabi Nzambe alobi na ngate koloba bongo te Sœur Angèle alobi na yebisa bino bongo yo nde muto fokanga nguya na yo fokanga puissance ngabi te ngaso na wuti ka Angleterre na ina fongo suki na tia sute mais Nzambe azelaki te na kende pona nini Nzambe azelaki te na kende po atala esika oyo zalaki po nga na France bato kutu bayebi nga penza tende mais na Angleterre nde bato bayebi nde ni na deli na ngalaka
kuna nde bato bayebi donc siko mboka mpe oyo ozokende kuna totalisa mpenza ke otosanga olandanga kende ndenge oyo komi sikoyo kende ndenge oyo komi sikoyo mpo bandeko nanga soki ane te nzambe alimbisa na ndenge kaka oloba boye nzambe ayebi attention nanga soki yango ebongisa ye ngai soki yango ebongisa ye ngai balabala ya mikie wana soki balabala ya mikie kitoko bandeko nanga antuka ezalaki kitoko wana mpe ana okosa te ezalaki kitoko siko nzambe ayebi ke nalingaki omo nzambe nde azobukabuka biso badelino nzambe azobukabuka biso azwi mpenza azobuka yo kpaka c'est ça nzambe alekisa biso na baepreuve mpo toyeba mpo ayeba lolenge nini tozokolingela ye ozomona nga nzambe laka alekisa nga na epreuve nayebi ke na eshuwaki nasenga bolimbisi nasali repentance mbangu nabi nzambe limbisa nzambe nabingisenga njele fongola suki mbangu senga njele fongola bofongola basuki mama Claire yo kutu nzambe alekisa nga yo za na suki te na bandi kolenga na komo fongolisa bango suki tana ina bosa ne komi inédit na lobelo kwa après na lobango mbambo après sikoyo koleka bandeko nanga toye kokota retraite mususu tokotaki retraite si nango tofandi na famille ndenge ezalaka nde ser mususu aye koyebisa su ser wana ke kanga ngai suki biso sikoyo toyingasi na yebisi bango nyonso nga binzamba alinga tonisa biso na nguya bino na nguya molimo santu me alobi bokanisa basuki te ata ya maboko bokanisa te nde bato mosusu mpe balobi baregrete kame sho eza te tozotika kokanisa suki wana tozotika nde esika na ye toye komona ser na biso moko alobi nga nano ser kanga nga suki po nano nazwi décision te nano nazwi décision te ya otika suki ya maboko kanga nga na suki ya maboko afandi ye mpe bandi kokanga ye leka bandi kokanga ye tozosola na biso wana ka nde ezalaka na nsambe tozosola bato mosusu balobi ona yo moto ozokanga ye eza mabe otosi nzambe te mosusu alobi te nga siko nabi te ye nde moto bazokanga ye nde moto atindi bakanga ye ote na ye mpe moto azokanga kaka bongo epi sikoyo eloko ezali sikoyo na kolobela yango mpe jekwa na bavideo mosusu eloko oyo osalaka te kosala mpe moninga te bandeko na nga eloko oyo okangisaka suki oyo yokangisaka lisusu suki te kokanga mpe mutu mosusu suki te bandeko na nga eloko oyo osalaka te kosala mpe pa mutu mosusu te soki yo osala ngo mpa mutu mosusu nzambe akonsidere yo ozosala nka yo tika kokangisa suki ya bameshi ozokanga bato suki ya bameshi nzambe azokonsidere yo ozokanga kaka meshi wana bandeko na nga azokonsidere ngo na mutu na yo na kobetela bino ndenge ezalaki na video mosusu mpo awo ya okomisa molai sikoyo leri tobandika koloba na te ye kutu te bamisusu babi te ye mpe efala boya kaka kokanga ye mpe azokanga bamisusu babi tozoloba kaka wana tozoseka na biso ya bingano nazwi décision te bino si bozwi ba décision botiki suki ngano nazwi te aka ngano suki ya maboko oyo comme ça na oyeba nde na ozwi la décision nsima tozoseka na biso kaka na ndenge ezalelaki boyeboye bandeko na nga leri ekolekana nde toyi kotikala na retraite wana bato mosusu babimaki nde tosisa na biso retraite bakei biso sikoyo bato mosusu tobaki te tolala na biso tokelobi alipa nzambe bandi koloba makambo mosusu wana oyo alobaki likambo moko atalisaki liwa moko ya motu moko wana de fu tokota mabonde lisusu tokontinue mpo toleyama na nzambe mpo na kolongola liwana mpa motu wana bandeko na nga nde totikalaki tokoti susu 3 jours lisusu tobandi su prière le tobandi prière wana nde nzamba bandi su kosola nanga makasi nzambe yebisi nga bia Adeline azongiseli ngai te bandeko tobanga nzambe ata nde na osala video oyo so nasali bere mo nzambe azongisela nga video ota makambo lobi ozomona ata na telefone so oyebi na bavi na biso fo oyebaka nzambe aza pembeni na nga nzambe azomona nga siko bato ebele botoloba yango nzambe amona nyonso tosalaka ata oyo ebatama na kuku nzambe amonaka me torealizaka yango te nga siko nakomi korealize yango mpo makambo bozosola na bino bozoseka kaka nde bozana bobondela te boseka mine soki yo nde osala boye nzambe azongiseli nga filme wana ndenge tozalaki koloba
ndenge tozoloba pona maamba suki na ndenge se wana bingano na zui décision te boy nzamba azongisi nga lobi na nga boya Deline wana osola na nga azolakisa nga ndenge tozalaki wana amina nga Deline tala ndenge bozoloba suki boy suki ya maboko boy alobi abia Deline oyebi pourquoi nga na pekisi bino suki ya maboko na yebisaki bino ke puissance ezaka na suki so bokanga suki na bino eza bokanga puissance na bino nzamba alobi na nga alobi Deline oyebi abandeni alobi Adeline oyebi mwasi aza nani bino basi boza nani alobi nga mwasi aza brebi alobi nga bongo alobi nga zela na explique so mwasi aza nani yango ngai nzambe na lingi te bino basi bokangisaka basuki na lingi te bokataka basuki donc normalement ndeko na nga mwasi okoki kokata suki na yo te nzamba lobi nga malheureusement mwana moka kotaki na chambre atie makelele nde eyaki pe ko déranger wana nzamba bandi ko yebisanga binazo expliquer osiko po boyeba pourquoi nga na autoriser bino basi bokataka suki to yebi mwasi aza nani bandeko na nga basi toza pe na valeur moko na miso nzamba ko imaginer te soki bible lobi na miso ke mwasi aza mosungi ya mobali c'est que eza na quelque chose eza caché na kati wana ko mo comprendre dango moi ça za motuya moko okoki ko imaginer te yo ba papa bo Seigneur ba papa bo oh Yesu alléluia ba papa bo OK de ba papa bo zala bien na ba mama bo zala bien na ba mama po mwasi aza na valeur na miso nzambe bino moko bo raisonner na makambo ebele ata na l'église bato bazaki ebele eza basi bato bandima nzambe na facilité eza basi donc na temps ope to komi nzamba zo ko utiliser pe basi makasi lisusu nzamba lobi na nga bia Deline oyebi mwasi aza nani bino basi boza nani boza banani bamonga na bi na yebita binazo expliquer lelo bino basi soki boza banani abandaki loka abandaki kaka bi mwasi aza lokola brebi c'est ça Adeline mwasi aza lokola brebi esuka kiwana soko biso moto développer brebi aza nani brebi sengela azala ndenge nini brebi boy eloko alobaki ka yangwana ozomona mais alobaki façon azolobela ngo na ndenge moko ya kokitisa te na ndenge moko ya lokumu na ndenge moko ya oyebi pourquoi na lingi te basi bakata basuki bino basi bokata basuki pourquoi na lingi te bo defiser basuki pourquoi na boyi bokanisa basuki tala ndenge bozoloba Alex ngamba mo film ana ndenge tozolo be ngano na zui décision te boy alobi na ngana zui biso siko mwasi so azanani abandika mwasi aza lokola brebi. Allez, explication ekataki po dérangement eyaki place wana. Le dérangement eyaki nde ekataki bolimbisi ndenge na kwanza bisu bolimbisi bandeko. Ozomona donc eloko na ngena partager na bino yangwana bandeko na ngai kokangisa suki eza lisumu te ekozangisa nango pe yo bokonza likolo te ezangisa nango yo pe bokonza likolo te mais ozokanga puissance na o bandeko na nga ozokanga puissance na yo puissance yango isalaka makambo ebele nzambe so atondisi yo na nguya molimo santu ekosala makambo ebele sikoyo soko kangisi suki okangi yango en tout cas natiki bino nzambe aza na bino video eke mulai ineso combien bon nzambe aza lokumu natiki bino nzambe aza na moko na moko je crois que vous comprendre des messages oyo na lobi na bino te ke bo yala mama Deline ayesu ko yebisa biso to kangisaka basuki te eza lisumu na lobi te ke eza lisumu na lobi te ke eza lisumu na lobi ke ezo ozokanga nguya nao eloko esalaka ke milimo mabe ekoti na ndako exemple milimo mabe ekoti lio na ndako esalaka yo esprit na etelema ebima ebenga na esprit wana eza puissance oyo eza kati na yo eza puissance oyo eza kati na yo soko le yo ozokanga basuki wana
ozo kanga puissance no selon ngaite mais selon nzambe ndenga lobaki yonga mama deli na kanga suki te et puis eloko mona ko yebisa bino nzambe aza nzambe to ye to tikaki na biso ko bongisa basuki na biso krepi yango to sufaki bande ko na ngai nga na suki na nga banda pende na zwa décision pe wana na kanga nango suki te ndenge deja suki asinga to tika naza muta suki o basuki o ezaka ebele na suki etonde kota dozo mwa pe soko simbi bo ependo bendu o luyo mo bi suki kota ana kati naza suko muta suki abongo raisonner soko tiango maite ekokota peni te bande konanga suki ya krepi ba pena ngo bongo te avo pene suki ya krepi tiango mai umela pete na okauka bande konanga umela kate na okauka soko pene ndeti siko eloko nga na komi kosala bomoni suki ndenge za na laksa tele na fongola boete na kangata photo na otiaka na profil donc ibande konanga soko zo souffrir na suki ya krepi sala onga na zo yebisa bino na kolakisa bino eloko yango na deuxième vidéo na obanda nango na elakisa bino eloko yango ndenge okokanga ngo na mutu na yo soko za na suki ya mikuse ya krepi eloko wana lero elasiki wana bakanga bokangi boye alobandi obenda ngo boye ezokanga osiko osuki kanga osuki bandeko na ngai na suki na ya mai ndenge outaki kosukolo pangusi yango na esu ya mena yo pangusi on a serviette pangusi ozwi sikoyo openya yango papa openya yango omona ke ekokima pe mingi te kolongwa mingi te par rapport soko zele kauka openye suki na wana ezaka na mai nango opangusi mai ozopenye lero ozosisa kopenye bongo okangi singana obendi suki na ozobenda ngo ozokende nango na noani siko soki suki eza mikuse ba gel na bande ko pakola gel mais mikolo uto le kana loti ndoto na opakola gel pourquoi na ke lota na opakola gel na ko comprendre que na opakola sous gel on te ngana bi pourquoi na loti ndoto na opakola gel ndi na tika na mais nzambe pa lobi lote na lota ki on a ndoto gel yango ya on a tika na ko pakola gel na lobi na binote ke eza mabete na yebi na ngate me nga mama Deline na tika na ka ko pakola gel po na monique ezoko na lota ki gel yango que na opakola gel na opakola gel bon na sepelté pourquoi na kolota ndoto na opakola gel de na type bon na opakola gel so na tika suki na ngofungama na benda ngo bon na tie gel na lota ngo pona nini na tiki kaka moi mayele na tiki na nga kaka pona lota ngo OK donc soko bendi suki na obongo na mai ozo benda ngo suki no eza mikuse ko suka awa ale problème te awo ko tika na ngo bongo ato fandi na ona ndaku ato ko tia kitambala ozeli suki no ekauki nde oko tia kitambala na yo ozomona ale puisque ozo benda kango chaque jour te poso bendi na ngo bongo oko fanda na ngata pe 3 jours pe bongo soko tiesu suki na ofongoli eloko wana elasiki wana o tiesu suki na mutu obenda nsu seke pusana ndeti nga suki na ngatala ekomiti lokola nwani ekomi nwani koto nyonso ebenda na po ekomi milai bande ko na lero ko fongola ngo ekomo koma yo eza su makasi te elo na comprendre eza su makasi te ekomi ya kolemba ekomi penda bien ekomi lokola ndeti oloba ndeti on dirait chessé yango on dirait au défisé teme ko défisé penda teme et comme penda ko benda pe noani bien donc suki na ngeza sutende izaki ya kokota kota wana ne ko comprendre bi wow donc to zanga na biso ka ba technique ozomona donc yango biso leto ke na Congo wana ba salon ko za na ngoka ya basuki na biso krepi bazo bongisa biso bazo benda biso bazo tia biso so biloko ni na wana to za na biso bien mais biso ka ba o lokwa Deline nzamba lobike kitambala na ebite so kitambala ngo ekozala l'air nyonso so pe kitambala ngo ezala nini wana nde na préciser te so ke za kitambala ke mutu okoki kobonda ya mutu polele ou bien ni mais na moment onde toza boye totiaka ka bitambala na lobi na mutu te ke loko okomi na suki krepi kobondela sans kitambala wana na lobi bongo te na yebi te soki ezali ya kotambola na nzela donc nga mama Deline na ozala ta na nzela na kitambala na yebi te nzambe a préciser nga yango te yango na monde ti lelo kute na bongisa suki na bimai na nga pe na tiaki na kitambala te
ozomona na bendi suki nanga eza crépi mais na bendi yango pende bendani bandeko nanga na tepe loko te ni pommade ni gel kaka ndenge ezaki ya mai na bendi yango bongo esali vraiment noani nanga kitoko ozomona nga moko na bi wow donc ça va c'est ça donc nzambe asunga biso vraiment yonka na partager na bino oza la première vidéo non qu'est-ce qu'on a deuxième vidéo pour na ebisa bino totia ba témoignage na biso totia deuxième partie deuxième vidéo ya ba témoignage pour ba témoignage ebele nde na baki na banda kotia ba témoignage soki tozo so na cette ba vidéo tozo tia ba témoignage ndamba za moko na moko samedi vendredi to na veille vendredi on a vendredi o ezoya kuna to na veille bandeko nyonso veille wana na 23h45 au mon épisode na live wana vendredi wana bokota ba prière et comme temps ya ko sambela vraiment to sambela to lukelongi nzambe asaela biso bolimbisi pona vidéo ona lobaki na ko sala pona ko expliquer ba biloko ya randonnée je crois que na ko sala on kapé mikolo biloko yo biloko ya randonnée nzamba ba to ke randonnée te ba saki nde ya randonnée pona efacilité biso pona komema nde na ko sala vidéo na expliquer nzambe azana moko na moko si tout ba oboko bo comprendre message o nzambe nanga kozala ko yeba nzambe na eza elengi makasi bandeko nanga non eza elengi nga mama de na koma na esengo moboko ko imaginer te kozala nzambe pe oyebi ye en tout cas bolimbisi ezokisa bino te koseka nanga bandeko nanga eza nango yaka nonka yango moko bongo yaka yango mona ebite yaka nonka yango moko nzambe asunga ebetsa bino mabakute le nazo saba vidéo ba action mususu yaka nonka yango moko le nazo saba vidéo ba minda o banine moko sala anga miso zo senti ndete loko na lisu ezo senga opangusa po ozala l'aise surtout so na sala ba vidéo bo ezolo nde sala mukusa na ebite so ko vidéo sala anga stress na yebite na lobango le nyonso ko saba vidéo oyo plus de 1000 personnes ba otala eza facilité soko za na oya nzambe te eza na un problème te mais soko za ya nzambe eza na bitumba ozomona do tinga mama de na tele makabo po nzamba mpuntulendo aza na nguya koleka banguya nyonso de natibo na kwanza azolo te boy nde mutamela drogue ta de natibo na kwanza kazo te nazaka ni arimende nga na zabu na ko bela grippe ndeni me ekula nga te na kula kate kala vraiment donc na yebi kutu te donc na ezani te mais zolo na nga mukusa okaka chukuchukuchu mukusa mais nga mona comprendre ezale ozo saba vidéo peut-être ezaka moi stress mon raisonnement faut raisonner ndé na oloba boy peut-être yango sala nga na kwanza zolo boy ebetsa bino mabakute mama de no zaka ko kwanza zolo ndé mtamela drogue boyo lo mama de na mela drogue na mela ngote na yebi kuta ngote na éviter c'est na mon onku na misu na ba télévision to mona ngona ba télévision mais mukuse sala na zolo et sala nga ka so na sa ba vidéo ka zolo mukusa mbebo nanga na pakola vaseline avant na banda na pakoli so pe na moni kaoki et puis bandeko nanga boyi ba période mona ndoka ka mbebo makasi ezaki vaseline wana musu oyo foko somba ba vaseline oya boyi wana mususu ba modèle wana mususu eza faux penza eza bien te o nde mutu eza bien vraiment makasi nzamba sunga biso nzamba zana biso na tiki bino ni na ngana loba aya moto eso na bosani kamo awa no loba na video ezo ya kimia na kombo na Yesu masia eza na moko o eza video ya boso na oke na deuxième vidéo pour kuna to tia ba témoignage na biso nzamba zana moko kimia na kombo na Yesu masia eza na bino amen.